Capage TV. Capage TV. Nous les artistes, tous amis Mamabé, tous l'ingani tende tout le baka. C'est vrai, partout même dans l'église, dans l'orchestre, dans l'anine mabé zali. Mais on a défendre côté na biso bata théâtre. Théâtre c'est vrai tout l'ingani té. Tout l'ingani ngana yebi na ngo tout l'ingani té. Atali on a nasa assembla, né na fa na plateau ba non na théâtre to na bolingo. Té tout l'ingana té. Et na bateau yo bozo tsela ba bozo bokela ba mbasu. Soki obwakeli Fani Masudi mbasu eko po ozwa nini soki obwakeli Maswaku mbasu okozwa nini et puis ndeto ozoyoko ba comédien oba bon tout ça non tout ça non ba comédien soki ezaki ba comédien bo obwakela baninga na ba comédien mbasu omende to ça na bso lote parce que Maswaku a organiser ba film on comprend abenga excuse abenga baleki nete Maswaku soit à sali film abenga ba ta famille nete abenga ba biso ba comédien soki ba beau frère na biso nyonso tout ba le roi RK Muchang ndé na théâtre to finga marati ndé au moins Barcelone na rabongo fanatique numéro 0 et puis manager numéro 0 za mubalne et Barça ngana ya luka musala en tout cas na Simba ngoma kiasi kisoko kutu saka Barça that's what Simba saki mo et PC kana mbongo dans Barcelone c'est mon boss na mukala déontologie ba mukala soki ba kangi patron na yo c'est que yo za mukala ti vous comprenez oui na déontologie ki mukala si pour mukala ra tondolo mukala ra tondolo libanda nyonso mona ngo sala bidos konde bozala boza tondolo na lokwa bozana ye ndabo beta séparation 18 émissions en tout cas nayebi ke batu bazela ngo batu bazela ngo e na lobango makanisi na biso za nzambe te e na mibengi pe parfaite omoni mais to tika nzambe akumba biso ndenge akumba biso na Barcelone parce que c'est ma patronne c'est mon boss donc na rosala o nyonso ya roloba kilalu kende boy na okende sala boy po anine po na bike suka sanza na zola ngombongo yo soko sala mukala na yo bien ki musano sala ke futa rote ngai futa nga soka pesinga ta mbongo te matinga na filme webi combien de bateaux batalinga na filme flat neza ba kolo ba flat boko maka flat appartement botika ba hotel boko maka flamingo parce que on a posa ya bakikala pourquoi na flat au mona ba plasma ba split somo kuna to na posa na flamingo to na posa na ngote ventilateur na bukana na muke wana mwa musa muke wana ya na ba tasha ba mai muke wana soko yele la quick ba biloko ngona biso lingaka de place na lobaka na lancer défi on a théâtre muto sa le logo na sala razati théâtre kokate même président Fidelo abara na ebite so uta wapi mano na beta na selema ulobi na kapoble so ko na na chez Jojo bona bumbu na bumbu to na bombo secret to na sheka na venison bona ngiringiri na ngiringiri to na mboka sika to zaki serana chez Antobe wasu ba seri wana bona na kasavu to na mugila to na minata na shaba e bona kitambo to na kitambo ville pas fiton ça isai to la na no comment et bon a bandane toi chez les boss na molar na lande lonso ba flamingo dega na binotika tasiko flamingo matadi bana matadi baganga contact a repé oui no beta ba biso ndani avena za ninga na matadi oui neti jour na beta hotel mona mwanda hotel Makidi na bino batu bagangi type mora yaki wana bio ndako na kanga na hotel wana Azui baganda petit Grégo père on bima ka bilanga 5000 francs soit on dakala yo pas ton jouera la reine a tuninga la reine bandal flamingo toi qui na salam toi qui pena nini na la casa na bakaya la reine a bisimbal nabi la lota mudakala pour ne pas flamingo biso ko na ngona bandal ya tanga pe ya kala et puis ya gabi abi na kangonga na mona matonge wana Gabriel na matonge flamingo nezaki na bia gabi na matonge to ki na bua kalongo na ponga bi et puis to ki na daito pe mi na maya kalam ya gabi place zemi ya mwana na ngali bozo Hervé kota ki kuna
Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Boutique Mam, boutique Mam, boutique Mam, boutique Mam, na Kitambo. Bon, on a des pembe ni wana na opona pona jabla banda na opona des rentrées scolaires. Bato ne soignera kolata, ba ketcha bien combo partout aux ali. Yeba ke boutique eza moko boutique mama grâce eza moko na venir Kasavu bono ça le cause kende Kitambo magasin. En tout cas bon ninga moni na okota na opona. Donc maman, tout ça la contrôle technique entre maman na bana. Maman là tara bien, est-ce que moi non là tara bien? Adresse eza moko rentrée scolaire ba maman bana mi tout passe sili pour maman ni ayena boutique mam nyo sezali. Ba mariage religieux coutumier surtout de mikolo ba bi rentrée scolaire ndeto beta c'était boutique ya moko boutique mam bomonde na on la bilamba bomonde na mona ba keke bomonde na on la bilamba bana nyo sezana boutique mam anana vers Kitambo magasin station MLK so communal au Mati au loki kaka arrêt Quado au moni so arrêt Quado talika moni boutique mam non loin car il y a Kitambo magasin vraiment so tu Kitambo magasin so kita vers station ML pembe ni wana kaka au mona en tout cas ba onyo spaninga kolata ba onyo sebi ka mama alingi mwana za propre boutique mam onyo sa parents alingi mwana na za na ba norme yemo pe parents nyo seza kuna en tout cas na sir bozo tozo illustrer bino bozo mona ba onyo spaninga nga so lobi kara mama ni na compte ya Capache TV na compte site ya Capache en tout cas réduction totale bana ba bandi classe maman za air yango décembre pe air yango nyo seza na boutique mam ba gros bisous biso stolata kuna biso tozala kuna réduction bilo nyoso ya combo ya solo boutique ya moko boutique ya moko bilo to linga ndesko ya mam Capache Télévision, merci d'avoir abonné à Bisso, merci d'avoir opé à Bisso. Boza vraiment belé et surtout de beaux changapoa, bozo s'est renseigné peine à blog en tout cas Capache TV sans tendance, boza vraiment kitoko. Merci d'avoir partenaire et belé au bazana Bisso, bazoya, na ba bazo kendi. Merci pour la confiance, pour la considération, la prise de vie tout à Arcel Mayela. Merci d'avoir on sont vraiment bazana Bisso scotché au Capache au l'exabata théâtre té denu ça va théâtre beta en cara bon tout ça na batu na biso to so la na bango mais tout ça rappelle na batu nyo sauter mais au fur et à mesure tu vas nous benga pe batu théâtre et tout tu vas nous partager tout ça la lou awa bonjour et bienvenue souka na para ouais bonjour déjà na batu tout bon biso et puis bonjour na yo Cynthia Kapashi et merci nengo pesinga opportunité de souci ya oleka na Capache TV vraiment où ils anda kuna biso ba tout baebi lalo azala déjà na Capache awa et merci na mon boss RK Muchanga Champions League mobala Naomi Barcelone papa na barque bambote no yangwana et puis na mon président ya Charlie Nongi vie de loin babi to baxile sous dessin nima kufarate ya Justine Mata la patronne na bambote na bino yangwana mama Titi Kifwani boko toujours pour soutenir Lalo, la bière moi en abine. Vous êtes fidèle, hein? Et là, on est mon préféré à vie de loin. Bon, président vie de loin, na azandeng mo na batututé, surtout ba président. Donc natala ba président de ba vivre ka. Parce qu'on a tala ya Charlie nenga zalaka, ti na banga foka ya Charlie. Pour amakamso asela ngai donc na mona rendre place musu na ozala na ozwa opportunité wanati omoni babaka on est mieux chez soi des singa siko pas vie de loin na rome benga privilégié donc asela nga babola mo belé mais manga na ba voyage donc
natala comportement na ye yango sala ke ti lelo nazala rap mi na vidéo loin on l'aime ce petit meli non bon te pas te bele ba o dérouter ka pour la cop so mo timbela ke président lia ko leka ou bien là sous dati que la roba ba laisser aller tout le baron laisser à l'époque dans partout et tout obite na zaka na yepo ya au panzager bon mon liberté no eza ba casse en tout cas merci déjà Omonia Charlie Aza papa moko apesa biso ma papu déjà tongo. On comprend. A fongola je tongo. Et nga ba ipsa ngelo mo pa mère na biso na pesi mboti maman Selempi yangu maman chérie. A ipsa ngelo mo lalu tala ka par na yo. Comprendre. Bona Cynthia Kapache. Mutu mo ko tabe boy. Aya pesi Cynthia pa ko lami. Eza plateau Cynthia. Eza yangate. On comprend. Cynthia né. Faut le bagarre en paquet. Zoata oyo. Omoni, dans le président vit de loin à côté à 1000, à côté à 10 000. Isaïe, puis à papa. On comprend. Donc, nous avons ça déjà, si nous avons déjà part naïe, et qu'on va monter à ma bé, nous avons progressé. On comprend. Donc, le baroud mbongo te, à même abisso la place sous, Isaac l'air beaucoup si, il y a bendi, bino bozui. Donc, je suis déjà pour na bongo. Nesidado panzana kala pour na timbela déjà mbongo tongo mais yangote muteza ezalem so primordial pana ngai te ngai o ezake important nayeba nayekola parce que président Fidelo azane belé o fa pesa ngananu. On comprend, dans ma maman, on loin de là, pour toujours déjà bon. Merci d'avoir on est linga. Biso émission on sait que dans problème aura son qui est des alaka problème technique mais tu récupérer ce soit invité na biso que ça bien. Moi bon limite c'est technique dans na caprice na. Là le événement o ezaki na kitambo on dirait président yaki équipe na bilamba mais après ça quitté. Problème ni tinzira chakal karato den. Oh ya vena biso on on a profité na pesa président Ansi Luzolo Mbotebele. Et presse au moment Makambouane ça passe non répété. On comprend, non répété parce qu'il y a balé ça là qui wana. Au moment où on va répéter, presse bazaki na Lubumbashi. OK. Bagi na voyage Lubumbashi na ba master na biso ba mobiki si ba lianza ba ngutu bakendaki. Scolaire bazo répéter awawa, presse azakuna. Or ezala ke lo monde ndenga na yebi, ndenga na yoki. Faki basala et leur manger ensemble bango nyonsto. Parce qu'au moment il y a zakuna bango awa, les présaye c'est avant des jours boy. Lemsu pana bango na lemsu ya presse bala na kité. OK. Ndenga na yebeli, nena yokaki. Siko les présaye bon, ngana za kité pour surtout na ba tournage tourner. Mais le gars qui présaye qui na ba teni pas massa moi senga mais après stekte réseau za lemsu ba bazaki même diapason de improvisation ezalaka bon improvisation la bon ayebité sikoyo soki pour nini 12 na théâtre bon 12 nezinga pena na théâtre 12 na ndima ngote pourquoi pour ndeti web sanga te président Fidelo akebeta en solo 12 non ba uti musika nde ba bongo c'est que tu ngana rondima ngaba robeta na bonga 12 na rondima. Mais président vit de loin, bah président Ansi Luzolo, bah Mike la Duchesse, bah Robert na 12 atam ko morote. Non le bon mamba solo. OK. Pourquoi? Parce que bah outi musika. Équipe rapé. Na kine cette occupation en moi. Bon, so net na président net na ya. Comment na ngo équipe. Net na président vit de loin, na ndimité. OK. Na ndimité po na yebi a couvrir ba biloko mususu o encore recouvrer té. A défendre ba mususu aya ba tournage muso a tourner azune mbongo takinae donc ayebi pena kotiela ba tout pour na makambo donc so que sala maki bongo la musu yemora ba raison nini oyo isala eki a presté mais onga na yebi bien na yokaki faki ba répéter presque ba répéter kité et on l'aime sala ki bongo mais ça na ndenga mabete et président Ansi Luzolo azana ba considération o yemoro après ça na Charlie Fidelo et puis Charlie après na considération o après ça na président Ansi Luzolo donc ça on a membre théâtre on dirait bolingo ezara mingi kara soki souffrance to montabeli to comprendre que bolela na bino ya greco biso to comprendre pendant que bata théâtre bolela pendant ya greco bolinga na raté wana selonga mais yo mo ndonyo moni ndenge zo moni la pena artiste nyoso na théâtre artiste français na lingala bon artiste et l'autre artiste et l'autre nini oh yo ko mona ke
et l'Europe il faut bannir on pour théâtre na biso qui est du bosso selon yo déjà ara muté mabe nengoto loba ki muté mabe wana kuna contredire yote nous les artistes tous amité mamabe to lingani tende to lobaka c'est vrai partout même dans l'église na ba orchestre na banine mabe zali mais on va défendre côté na biso bata théâtre théâtre c'est vrai to lingani té to lingani ngana yebi na ngo to lingani té atali on a ça assembla ne na fa na plateau ba non na théâtre to na bolingo té to lingana té parce que mon anaka na ba makambo place mo boy Cynthia za wana malingte la loi poussana na ye place mo boy nem souvenir nga titi de bundes ana njile awa aye abila lu yaka boy tellement abenga ki déjà songolo wana songolo lem so mona finité la lu ba jour azate la lu ana téléphone te mais ana numéro nanga mon ki muté ma ba théâtre ndezaka Cynthia roza na cop mo bazo luka numéro la lu akobenga lem sunde ko nanga mo ya comédien ah non la lune gona numéro neti mais ça mutu na to zakana yi mais azo sa nini a obanga lem susu Cynthia coopéra bien na batebele Cynthia na batabe la lune aime ça soit cop même peut-être muté ma beza oh soki nga la lune azui cop na obenga ndeko famille na ngate ndeko famille na joueur te na obenga ka comédien que ya ka no elo mweza awa décor ya to jouer ya fifi ya ka Barcelone ya ka ba ye to sali loko monda mnambe kotaki mais c'est ce que to komo inana to komo kanga makambo to ko évoluer comment donc on ngana luka ko telemila na monde ezaka ki motema mabe hypocrisie songi eza trois biloko oyoyo ngana telemelaka donc le loso to bito longola yango na théâtre to zumba mo épanouissement mais ça biloko ezo kangela biso ba porte l'autre mona ba terre so ba nigérien ba go le lo ba évoluer comment à part gouvernement na monde soutenir bango mais bango moko ba vraiment unité moko boy parce que biso unité on a to zanga ngo oh le lo so to tseka unité wana que nana personne tourner pas Cynthia na ye Cynthia pesi na facilité na kei parce que ba miso mo diaboliser bateau ah benga bo excusez moi na ba kassire na ndé nazo tousser o benga pena boye allo papa na ko tourner la flat on a lobité ndeko mo azaka déjà wana o benga na mutu no wana o benga ete kuna balingana bango te donc aboyi o ya retourner wana do ye azalaka wana omoni ki mutema bebla se yuta eze bele ba satale bele bato basala ba osa makambo na théâtre mais tellement naza te pona ko citer ba kombo ya batu mais place bazali ba yebi batika et ça mabe makasi c'est to kansa makambo to sala ba fanatique ba sepela na ngoko ba inande biso omoni parce que ce vous fanatique a la biso a sepela na biso bongo pourquoi ba biso na biso to lingana vraiment kitoko ba o découvrir yo après ba yo ko ba boité ngalo wana ebi mutakati ya wana na ila vanisi avec honneur parce que invité azala munene azala muki invité aza capable de répondre face à journaliste poser nos présidents sans parti pris la l'autre qui na kitoko to mona qui a un certain temps Karine Yamado mo ba photo mo libara ya des arts to moni libala ya ndeko na biso Diane to bara na Diane Kamwanga oui et Cindy le cœur wana na tout non attaque pas biso nyonso kaka voilà to monaki ba photo maki et pas mambo ida et tout mambo mabala est-ce que vous vous rappelez na mo ba pomo bo salara que so moni déjà fille a évolué bino ba mpaka lem so ko benga été moni ndenzelo zo kendele sala bo pour lobby et ça la beauté est-ce que vous encadrera ma fille na bino te na théâtre déjà on va éviter image déjà loko wana ndeti na ngana sala ngo OK parce que excusez na théâtre tout ça batebele on a parti pris na bango ouais mais ce que vous avez la loi pour la loi a parti pris la loi sur la na mutu nyons tout na théâtre les qui tout avec les qui nanga ya za ya nanga master nanga donc la loi na audience te ya za na audience na théâtre nana bato on a appelé ça conseil na bengaka ya au moni vie oyo bozabasi de l'autre ça théâtre bien mais lobby après théâtre ça na vie monsieur zo c'est yo au foluka au sanini au sala et yoza moi si nyons tout elengiara ndaka libala amoni ndaka libala bon c'est limité kana musalo te déjà les rosa musalo yo faut ça déjà lobby na rozala mère des enfants
nandaku moi ça songolo et nana bat na net petit net sert na prise kaka no chipi na le sola ne parce que ça déjà bientôt to ya feti na OK so comprendre na sola na aïda net aïda ça petite sœur mo on a sola ne puis moi trop OK so comprendre ba conseil même bien kamwanga moi ça bata dit de chimanga merci na koli dido na sola na bien en tout cas au moni total non de ba finga biso na théâtre to pesa ba image mo boye o to pesa mais lelo nzamba mo sunga biso amotindela biso ba mo sungi tozo bala ne tozo bala boye tozwa ngo au sérieux omoni bon les mal que za la galem su muto zo ngo pesa pe mutema oyebi ete nino ya o calculer omoni ba place on peut place ma bezo kota oh nzambe soka tsaka biso fitir soit tsaka so mona ka fitir na biso nde na lobango berer mustokuta na ngopeti na ba vie on comprend mais le roi nzambe a pesa biso à présent na le passé a bombela so fitir ya ngomoni tokuta na marambo tokuta nango mais soko za sage yo moko oyebi que non libala ebundisa marato donné na bo l'air ba proposer nga déjà ce ko kitanga fona contrôler tamboli ba place on ba yebinga na yaka na dozango no mwandambo omoni na kota ba 0 et ba 2h na omoko tata moi 22h moi 21h omoni bongo ezo salope yo moko zo sala déjà auto conseil on comprend et lobby l'air au kobala l'air où yana ndak pour moi comprendre que oui auto sala ki wana ezali passer pour munyo so na les passer né siko les mal les okomanini bato vraiment zo les passer na bango bango yana ngoti na les présent bango yana ngoti na fitir na bango place ezo pesa mabe yango wana mais ngana o sepela makasi na bandeko na nga ya basi ndenge tozo bala to mona fête ndeko na so Pierrot Ndombasi félicitations na Pierrot Ndombasi asangisaki bato sala ekitoko Lian Kamwanga asangisaki bato sala ekitoko Barcelone nguta asangisa déjà tongo on comprendre donc et ça là nga bien bato na théâtre ba mona bango ba usu bango wana ba sala fierté na biso ya libala et ba mabala les a déjà kanushipé kalate ba moi dende comme pe akalate ba ba quand déjà donc roya en tout cas tout ça bon pe na maboko ata yo mo Cynthia ebisinga ki mpaka nde na boye les 12 heures ba nini papier nozoya en tout cas Cynthia na sepela makasi il s'agit de celle la émission na celle la émission ya remerciement ndeko na nga ya azobala po to finga maka trop Cynthia ondimate ce qu'on a regrettera makasi na ndeko na biso bolo barato bala mais là to bala rapé et comme ils sont marrants comme ils sont finga yokutu c'est si c'est là siko to fan na biso to tika na biso obala omoni pos obala ba fingio obala te ba fingio o sa siko yo juste bande on a biso ba lukaka nini vraiment donc to sunga bande on ba conseil netinga na na partie prêtée na kenda pa pechanga nakenda pa Sila nakenda pa Belleville nakenda pa Barcelone ba Karim ba maman nanga ba Pierrot ba ya Constant ba président Bobo bango tout nazara na bango bien donc on a reçu un problème il y a Constant il y a Pierrot il y a Bobo la lou tout ça la bonne donc tout ça là bien pour isa famille c'est nous bande quoi basi vraiment la lou tindika na nani bato ba otalono avana kena ba question nanga na tindika sena no na pesino ba mbote na ba mama titi kifwani ba bili passe ya mama Mimi Swami la Suarez mama Code mikolo na benga yo et fondation Christos fondation ya mama Judith la Rose motema ya papa Christopher Kanyoka ba mbote no yangwana ba mbote belé na Josie ya Ker mwasi moko mwasa bonga na Rolia et mwasa pembe ya kotara le roi en posé les cas Francine mère double na Toulouse ba mbote ba msusu et Rolia mwasi voilà comme moi un certain temps trop na Barcelone ozo bangate ki ba fi baza trop problématique otangi obwaki muchanga est-ce qu'on dit moi gare mo bo pembeni ya molonga ni naye botambola hande bozo tambola wana attaque mpaka mais ba makambo za rebelle est-ce que oza vraiment prêt nanengo yambi charge wana oza vraiment prêt à yamba ba charge nyoso oye ka tout pour Barcelone pas za mutabarando na ndenge naye. Et merci beaucoup na question no question mo gitoko banda ndo sa émission non na kuta na question boyete donc merci beaucoup Cynthia Kapashi awa ne place relax batuki yo bino utana TV yo yamba mona net donc
Et déjà, on a Simbo Tina, mon coach, RK Mouchanga Champions League, Papa Silim. Et Moni, Bamiba la théâtre. Bamiba, bon, Naté mon bal Nabiso. Parce que quelque part, il y a patron, il y a beau-frère. Ok. Ce qui est beau-frère, Nabiso, Nyon, surtout, il y a le roi RK Mouchanga. Il y a le théâtre de Finga Marati. Au moins, Barcelone, dans la bonne. Fanatique numéro 0, et puis manager numéro 0, ça, Moubal. Ok. Tout tourner film, moi, que ma fille en ligne. Ma fille en ligne, le film, moi, est bêta fort. Barcelone, là, je vais moi ça gâche. En attaque, il a au moins mouké, coupez-moi mouké. Pendant que je jouais, Bachel. Maman, en général, quand je filme, habité, Bob Zélan, non, pardon. Maman, attends, moi, ça libala. Qui t'a coupé moi, qui t'a taboué. Au moins, tu as prêté papa, ça dit, eh, il y a un ça conseil, ok, c'est là. Abenga air kamba mort. Alors, Mouchanga. Now jouer à la lormo stressé nga. Abina nin, habita là à tes vidéos. Now jouer na tête coupé ah la loi bien non et si maintenant moi ça balle na tsang ah. Oui RK Tomboki. La lou maintenant. Ba bon sa pièce. Qui tsang pousse on sous donc à si Barcelone pousse on sous ti ah. Abi voilà bonde et qui bien pour au moni batu ba hôtel yo mo zanan star. Zo ko ezaka rôle. Donc Nathalie oh. Donc nakutu de ça linga passe mais papa yemo mukolo mutu ça lango de ne comprendre non yemo da fanatique ya moi sinaï donc papa na so RK Mouchanga ayamanga bien pembeni ya Barcelone omoni et Barcelone c'est mon patron ma patronne mon boss na bibi mukili badazanga rapona oloba et Barça ngana ya luka musala. En tout cas, Nassimba ngoma kiasi kisoko kutu. Ça ka Barça. Eh, that's what Simba Saki mo et PC kana mbongo donc Barcelone c'est mon boss. OK. Nalwana batu mokonza mukiaza akati. A comprendre. Les autres monde ngoti na ba gouvernement. Bato ba kambara mboka mingo mo lenso ba jeune. On comprend mais autre bato ba ça simanaye ba pena ba vie. Mais toujours ça là. Na mi to ça non musala. So excusez en dehors musala. To zongi na ba âge na biso to zara nango. Et puis Barcelone c'est une fille. On appelle ça ba respect ming. Bolanda ba rôle na ta sala, c'est une fille très polie. Omoni ayebo tsa mutu na place na ye. C'est-à-dire ayebo considérer mutu. Ngai lelo l'air n'a pas Barcelone. N'a qu'un bout la chronique, chroniqueur. Abina la lou c'est bon, chroniqueur c'est bon. Mais comment ça te faut jouer pour ça comédien. L'émission va être là na bango mais y a une mon théâtre été. Pour théâtre va fan de la on un épisode. Ouais. Habiter, faut jouer. Parce que Nathalie je m'excuse. Nathalie Moutouma zo lukara OK, attends OK liboso. A commis film mo baboti ya Sony a ben Cardozo a pesinga rôle à vaurien. Dami oui on a pe nda kuna na fandaka. Da beta vaurien on a pas simba. To deuxième pièce a tengana eyenga to betina yenga makambo. Au sentir moi osaki na moi boye. Mais pembe na mutu wana oye e comment ça pe boye. E comment ça boye. Ti le lok de commis azo comme ba filmer la lou faza wana. Donc privilège dans la lou. Amoni pour atela to zaka na ye sko sinte bisanga ne bozana masa na so filmer Arcel a geti colère mususu na fête mo ba bengisa kiyo parce que azape cameraman face wape image siko ana boss na ye boss a déplacé Arcel a tika saka boss ne ba ibara nyos pesa na kati kuna na bido so na lo mabe il faut encadrer siko et puis yo za mwasi il faut omoni Barcelone Aza patron nanga. Il y a des fois raso ba bengise na ba fête. To kenda nanga pourquoi pour ngana kenda na couvrir image pour na fambo nanga. Et quand on a nombre d'émissions nanga. Na kei. L'air zawana, yebi ka basa basa ali. Mutu tu fa remarquer Barcelone na zawana pour aza film ataka ni ambiance, ataka show. Ouais. Ce que ça qui n'est tigali wana. Ce qu'on a na hôtel ngo. Ce qui ngaité. Ah, ça comme. To bimi na ye. To bima ki na sim ça.
bayoka ke boyaki na lalu lalu mais yo boana mère neni ba yibi mère c'est que ngana bimi fouter c'est na bimi fouter obligé faut avoir on a lo bango na mukala déontologie ba mukala soki ba kangi patron na yo c'est que yo za mukala ti vous comprenez oui na déontologie ki mukala si pour mukala ra tondolo mukala ra tondolo libanda nyonso mona ngo sala bido seconde bozala boza tondolo na lokwa bozana ye dans beta séparation 18 émissions en tout cas nayebi ke batu bazela ngo ouais batu bazela ngo et na lobango makanisi na biso za nzambe te OK et na mibengi pe parfaite omoni mais to tika nzambe akumba biso ndenga akumba biso na Barcelone parce que c'est ma patronne c'est mon boss donc na rosala o nyonso ya roloba ki lalu kende boy na okende sala boy po anine po na biki suka sanza na zola ngombongo yo soko sala mukala na yo bien ki musano sala ke futa rote ngai futa nga soka pesinga ta mbongo te matinga na filme webi combien de bateaux batalinga na filme webi combien de copo ekotelinga Barcelone na pesa gata nga na pesa Barcelone ta 50 c'était na pesa Barcelone le hotel mais à promouvoir nga la luzala awa nazaki la lou osinza yo bagino la lou mo boye c'est vrai so na biki komba la lou et ba etanga manga karaté c'est na kosi pas présent vie de loin bana talanga na komboni na komba la lou mais tellement mutu azana makambune pour Barcelone azana makamune sinza pa na makamune Karine na makamune Coquette na makamune ozomona baba soza pembe na mutu mazana mafuta mutu wana ekekita pe pa na yo parce que kita yo zala polele zala sembo yeba pe musala omoni Barcelone atsenga pembe ne lelo komba la lupe lisusu la la comme na considération makasi lisusu na mila théâtre et comme on tape téléphone après singa ba accès mo ebele ngana benga batu na ba film sur Barcelone a commis la na tikeli yo charge m'appelle benga ba acteur lalu lelo yom do futa bato o santi azo bimisoka kilo na place bato mulora net ya na biso bakata Nicole bakata asisi be lalu sola na ya Nicole mama donc lalu c'est bon ozo mona de moi considération moko o tepe téléphone o bengi ya pe o jouer lobby ebi da OK pas Barcelone c'est bon sikoyo na moto abongo yo yebisanga na Cynthia nana ndaka ndebi no boloba en tout cas bo continuer bo apena temps to sango pena ki soko neto yokana ki soko makiasi kutu ko buka na te Cynthia kapashi donc ngana ebisaka batu bat bazara na rapona roloba au moment où to banda ko telingana baluba ite donc batika biso to sa na musala ndenge Barcelone azokumba akumba bâton to zala wana pito ko jala kaka namona ba moyo lungia yeba baro eningisa wana suka e utela oi anga idéologie wana est dans groupe à vie de loin OK il est dans groupe bon moni nga na salara au papa lobara papa lobara la luso baninga ba répéter na C yo pe répéter na C l'air au mata bozala même diapason na ba master et to fandara jour mususu impro na ba master na matapi pum même si bango mais nga mikolo na mona na tepo gouverneur de la ville Yandri Kimbuta wana période ya André Yandri Kimbuta pesinga musala ya inspecteur excusez-moi bandeko ya inspecteur tout et baba ça succès na kisasa parce que ba master tellement to yebana ba jet bien ba décor ba lava ba suprême ba landing amba mo ngasi bonde ti lobby naki na bar mo na ko kanga no nyoso anande yango ndesko makambu de place na lobaka na lancer défi au na théâtre muto sa le ronga na sala razati théâtre ko kate même président Fidelo abara na ebite so uta wapi mano na beta na selema lobby naki na kapoble so ko naki na chez Jojo bona bumbu na bumbu to ki na bombo secret to ki na cheka na Venison bona ngiringiri na ngiringiri to ki na mboka sika to zaki serana chez Antobe wasu ba seri wana bona na kasavu to ki na mugila to ki na minata na shaba e bona kitambo to ki na kitambo ville pas fiton ça isai to la ki na no comment et bon bandan toi chez les boss na molar
toaki na métro bar na Inga, toaki na Villa Tricana na Bakayao. Et bon na matete, toaki na couleur Willens. Vous comprenez, toaki na Sayo Basende, na Debonom. Et bon na Gisenso, toaki na Soule Mangé. Toaki na Talamaku. Et bon na Lemba, toaki na température 40. C'est to longo tu na Tchétché to lala kiwana. Et bon na Ngaba, toaki chez Yango Manakianza. Et bon na Maluku toaki na Serena na Bora chez les Maxi. Na Maluku mais na Ngamakoso. Oso comprendre bona kinkole toki na Ngwasabar. Soto longo toki na Claudette Olaliwana. E bongo na Bibwa toki na Sébastien. Soto longo na Sébastien toki na Fibo na Mpasa. E bona kingasa na Suka toki pa Simonika na Tsunga beta boma. Soto longo toki na MDD pa Christian Ituku. Tolaliwana. So na Masina toki na Dépôt na Petro Congo. Pa José Bayindama. E bongo na Njili toki na Doda na Boulevard Kimbuta. Toki na Diagonal. Tozaki na Glody Michour na Sainte-Thérèse. Et bon, tu as dit Interbatela Niama. Tu as dit les étoiles, tu as dit cimetière. Bon, tu as Gombe, tu as dit na Ngwasuma. Si tu as dit na fiesta. Et bon, tu as bon marché, tu as dit na Carré Club. Si tu as dit na Cheta. Et puis Star Bar, tu as dit déjà. Bon, tu as dit na Kin, tu as dit na Kin Malebo. Et bon, tu as dit na Lingwala. Tu as dit na MP. Tu as dit na Daniela. Na Nyangwewa na bina yo sale ganga na beta avec force. Oh mais oui. En tout cas na poto na sala ba recherche wana ngamu na fin sansko. Nasi ba onde na Bruxelles. Donc chez Nkoko. Et puis tu as na galerie d'Ixelles wana na Matonge. Tu la like wana. Na France toi pas chuchulu ambo na Saint-Denis. Tu as ki wana. So to longo te pa Mbutalombi na Château Rouge place wana clôturer. On se comprend. Toké na Canada. Na Canada kuna toki na 30 juin. Et pas Gastino Mangala. On se comprend. Tu es qu'on est États-Unis, toi qui va Marie Mundele. Omoni. Toki na Villa Cincinnati. On se comprend. Donc la plus de 140 pas Calais Bilola. On est ba staff Lenda kuna. Ce qu'on a bêté, on a bien na Luanda, na Luanda toi na Kibokolo club. Pas Serge Tata. C'est de long tu es chez Junior. C'est ton lembi, tu pas donner Monica parce que Rana donne Monica to kanga kuna. Babi na kabinda tu pas sima ulo mugonza kuka. O comprend, on a Mwanda, attention à ce qu'on a Congo. Na Mwanda, tu na pesa quartier. Na Boma tu na Kiyoki. Na Matadi, tu na nini, na Chaudron. Et puis Maya pesa ongi déjà chez Maya. Non, évidemment, et puis na Mbanzangungu, tu mets la chaîne Dombasi, na Prince, na Kazangulu, tu na Grand Libulu. Tu appelles un boué la lodge. Et bon, na Kisantu. Na Kisantu, tu as Grand Liboulou. Et puis na Kazangulu, tu as les coups à bar. Et puis tu appelles à rénover par Papi Mambo. La ligne de Lubumbashi, tu as Rivonia. Tu comprends? Rivonia, pas Patrick Baraka. Tu appelles à Ngwasuma Club. Kuna. Et Zoyinda. Et bon, on a Kisangani. On a bien Kisangani, tu as na Kisangani, on a Iso. Na commune à Makiso. On se comprend, balandinga sou na bandundu. Na bandundu. Dans chez Muzito. Soto longo wana, tu es pas maboke, pas grand prêtre maboke. Tu appelles na mvoa to carré. Wana bandundu. Babi no, oh Afrique du Sud, Afrique du Sud. Na Afrique du Sud wana Sankai club. Et pas Nozi Mwamba. Tu appelles na 5 sur 5 na Jobu Roy pas Kaska Sereka. Wana, babi no, mais oko sa so mo Dubai. Dubai tu pas mabeya. Bama be na Dubai et puis so tolongo tu na Nara. Voilà la wana. Babi oti na Chine, na Chine tu as la référence, c'est pas papi et pas fait dans chinois noir. Fou le lukisu. Babi non, mais c'est bon na Uganda, na Uganda tu papi to lukaya na la référence. Tu appelles na couleur Matonge pas président Bayat. Wana Uganda. On se comprend. Babi non, mais yo, on a kosa batu, on a kosa batu comment? On est là, babi loko. Fan de la robe, na fanda wana na bina yo. La prise à souka. Na ro, to roya na so spectacle. Ba fête, bo beti na bino ba se gana bango pe. Mais les ba benga ra mais c'est la bière. Konza ba bar l'air à hotelema. Ta botu na d'offense. Na kena biwa na gangisa d'offense nga kota na kitso. Donc faire la soupe on a mis la lou aux âmes mystiques et puis au côté couleur à sikanabi one. On se comprend parce qu'on a dit non on a roti la monotonité. Na landé long sur la flamingo. Flamingo dégâts. Oh, na binotika.
T'as ce que Flamingo Matadi, pas la Matadi Bagang. Contact à Robert. Oui. Non, mais t'as pas oui, neti jour na bet hôtel mona mwanda. Hôtel Makidi. Na bino batu bagangi type mora ki wana bio. Ndako na kanga na hôtel wana. Azui. Bagana beti Greco père on bima ka bilanga 5000 francs. Odam dakala yo. Pas ton joueur la reine a tuninga oh la reine Bandal Flamingo toi qui na salam. Toi qui pena nini na la casa na bakaya la reine abisi mbali nabi la lota mudakala pone za ba Flamingo biselo ko na ngona bandali do ya oh tanga pe oh Bandal et puis ya Gabi abi na kangonga na mona matonge wana Gabriel na matonge Flamingo nezaki na bia Gabi na matonge to ki na bua kalongo na ponga bi et puis to ki na daito pe mi na maya kalam ya Gabi place zemi ya mwana na ngali bozo Hervé ko taki kuna abi zemi ya Hervé mwana ngali bozo ko taki kuna na daito abi ozandoki papa Serge pasteur patro binga na okangonga na mwana bumbu na bumbu to aki na ninga bia Serge na bumbu to aki na Isabella a piqué abi on ngiringi gamna ngiringi to aki na Flamingo dépôt général défendeur la wana batangingi bagangi balaninga na lemba to aki na Ilons pe na terrain GD si de nganga kata bana matete ngabi to aki na Nuit Blanche oboyoka nano Carlito yemba Nuit Blanche pour kuna sko Flamingo ne yaki ndeni de so ye ba kuna tanga tsenga carte citoyenneté yo kotaka kuna sana mamno subima o pesika mbongo kena on a ba détail bana lingwa la ba Flamingo Luanda 5 sur 5 maître Tirbo on a palanka yakala na bino yakala bana matadi baki na petit jardin na Solebo wana ba Flamingo matadi bana boma baki na mabwilu suka na Flamingo zaki ba boma trisema ta ba boma trisema ba sokola ate ba ko ba usi kaka don ba longo mama don oso comprendre do ba tin kole batami kili siko mikili nepse bango basala ba kuna ba Flamingo bango ba bio no biso ba Flamingo tingapite bosa derrière n'est-ce pas bosa derrière bozo bo ma authenticité bozo ngana authenticité bozo mona parce que Flamingo muduma to bisanga na mikili kuna mabote na flat te si tu vas serra ba 80 ba 70 Flamingo pour flat la flat pardon ba komara flat neza ba kolo ba flat bo komara flat appartement botika ba hotel ba komara Flamingo parce qu'on a posa ya bakikala pourquoi na flat au mona ba plasma ba split somo kuna to na posa na Flamingo to na posa na ngote ventilateur na bukana na muke wana moi musa muke wana ya na ba tasha ba mai muke wana soko yele la quick ba bino ko ngona biso lingaka est-ce que ça rappelle bien les roseaux ya mutu moi qui ne sais quoi on va distraire sur on va bimisa la nio zo ramasser somo ozongi lisusu omoni biso ko to lingaka bongo batami ki daba comprendre que mutu mo abenga bilalu na oya na décembre nga fulu kina ka Flamingo fulu kina ka Flamingo ngabi omona komini ona mona kimbanseki mona kimbanseki bon kimbanseki ba kotonote ba kimbanseki ba koto ba Mobutu balutalana ngabi ok kuna kionzo yala ki wana Flamingo kionzo ezelo wana ako ezala katile le makam ezala katile no ngabi Flamingo kionzo ezala ya ko découvrir muso abenganga ote biso to bana kisenso na hotel apela so ya solo ba mamba solo ngabi mona kisenso kasi boki na suka na Flamingo et pas ma fifite et puis pandomai ayemo abisa oh Mobutu ando yango Mobutu ando na pandomai non ni si pudu ni sa mutu ozo comprendre de loin na spectacle la bi na okanga yenga mona makala aoye bisanga na makala Flamingo nini ngabi president makala bwaki na makunzi bwaki na Flamingo jaribu de lo bimisa masanga na muno ayemo on va s'arrêter puis na 5 clément exact na 5 vraiment en tout cas na ko ça artiste ya minene boloko la bino parce que tu es un vrai artiste et puis faut za mayele merci pour na kanga biloko wana nyoso la lou eza blague pour mayele la mutu mais tant ozo mona pour toi qui est déjà libéré autant au mona qui est ba grand artiste ya mboka o ba parana biso pena ba supu ba kei kaka boye ba baso bomba bino vraiment te ke ba moni artiste le quoi yo ba bombio pena pona ba œuvre na yo et ça là vraiment bien par-ci par-là yo mo mi lo belani il faut poser la kana moi chaque Congo to beli mo boye ou bien ils a problème na bino mo bozo ko gérer te
to en tout cas ministère a culture art nde fait ça mam nango vraiment ya solo bino ba ko médier bukanga marate ke bokanga bo combattre non ba biloko nyonso wana oya mike ba mo ça bino ka pona na musu ba propagande fona mutu na musu alinga comme place a comme à utiliser bino pour comme mais bino moko yo moko lo ba pona netinga na lubanga et erreur wana ezaka na ba continue so likolo ba continue so ba kambaka biso na monde art omoni or faut pas luka la sensibilisation Cynthia mda kosote ba talentier basé belé na mboko misu bana banda kuno ba bimité ouais omoni parce que tellement biso na Congo awa to na culture il y a chacun pour soi ça dit ba bengi ba sengi na misu ba commander ba 50 mais ba sali moi clic mo boye ba ki mo sentir biso nyos tout ba yebi biso surtout le lo YouTube et comment ba mo ta la YouTube on saranate omoni ba mo ta la YouTube mais c'est comme ça do ça net nga la lu na créer eloko yo oyo ezelo moko na biso na rolo bango ndengeni partout na beta kizuaka mais na otambo na makolo na non pas na biso na foot la raté mais au surtout mbongo net mbongo na basoli na bango quelque part or so ba continue biso ba telemi ba bani no frapper dans ba chaîne auto les carapo parce que ma chaîne auto les cara te dépasser ba mbongo ebele mais tu es le bon produit tu es le bon audience mais biso le pesi bon mbongo ouais omoni oh ba continue biso soki ba telemi les locaux oyoyo peut-être ils a bien pour le ministère ngana na droit kota kunati pour na okende boy bon en tant qu'artiste et comédien mais nana oui carte banda to pesa ba mbongo non tout de suite t'es fort hollandais est-ce que net ngamo na bena hollandais la maram nanga na okende boy na ke na ministère culture et ata kuna bibo na bibi si carte dans l'artiste mais ba zong sanga kaka non kende président Masumu j'ai sali à passer mon papa omoni ba zong sanga papa Masumu pour yende mbayebi kuna comme président ya ba comédien nyons tout sikoyo ba papa faut pas ça la sensibilisation moko boye ba luka ba yeba na babana na babano ba mikie parce que si nsa muta ko sote ba papa ba okende biso mdozo relève biso mdozo relève oui le YouTube yo ben ça no pono moko kate ti siko papa suma za relève ba ozande bon on est dépend de ce qu'on est na bango les jours bango ba lo non le vote c'est comme ils a dispo pour voter ne to ba choix biso do salat OK mais le roi nanu ba lobi ngote ne to tal rande ba kumba biso mais souhait alaka ba papa ba sangisa biso ba kende na ministère ça dit mutunyo so yesing makamba sokoda baloba ba perception non moni Renault to bengsi bino eza pona sokoda total artiste net yo la luboye et loko no ba bar wana et côté trop erango luko sanini o déclarer ba ko déclarer ngo et senga ndenge ni papa te foza la boy foza ngsa boy ne wana so nga na sala ngote nani zoba ngait na condamné papa te papa parce que papa ebisinga la lusa la boy ngsa boy ke na sokoda kuna o yekanga vrai now mais faut pas Masumu monter la lou faut yo mo poko banako ba recherche pe binomo entre binomo artiste ça va bien voilà wana bon neti bongo na luka neti yo sinselo ro yebi déjà mama monde zalaka okotanga coup de pouce ya okoma na okuna na sokoda na solola na yeba ndenge nini makambo eleka kuna na sokoda sinta makambo eza pièce eloko eza pièce fort jumsu na fanda boye ba petit mo benga ofe to talo na CNL to na linga la facile eloko ba baro ba katika ba beti moni o fanda boya ve braza ba boti braza président vidéo ba matadi na matadi kuna la lo président tiki la lupo to na posa ba beti so ba bara matadi vraiment donc quelque part elo moko en tout cas na hôtel ngo mayele ne sinto lobi na ko lukana kende na sokoda na yeba ndenge nini et c'est pas ça donc voilà merci en tout cas la luto kende na biso proche pour na tout ce qui ça nous on a site ici les autres beta penza n'habiter na minute oyo ba tu super ba lubarate ba tu super booster ba tu même ko booster et ba la kaka mais tout le monde a que mutu pe calapé ils ont influence na monde pe so mutaza très posé ma on va ndokene et ça dû à ni ba tu super ça effort teto visibilité la minute ils ont la site parce que so check le 25 000
40 000 boy na boy et ça dû effort na yemoko to moko pe boy bino ba théâtre bonga mon manager moi ni boy possible vendre et puis ma be moko on nazo mona bozo ya nango mais on veut ba susu ba bongi sa façon ya présentation ya ba biloko na bino exact donc et ce que quand quoi ba gag moi ne Cynthia Bona ya en tant que journaliste on a qui épésé mais ce que là moi sur mon théâtre ya mon théâtre et quand vous quoi affaiblir ba site na bino et ça là vraiment bien tes opinion non et ngana oloba déjà pour na si la bisalu bekam ma tante na binga pour na binga ba tante bande papa nanga et azana okombo et puis si la bisalu aza aimé ba lingaki makasi neto na YouTube to yebi ba batala mana ba batala marate to yebi donc si la déjà ba lingaki makasi et puis chaîne YouTube les autres dépendent de la vision ya moto OK comprendre mais Cynthia bi nga chaîne nga na muta ba théâtre té ngana na mu plus que musique ba actualité ba théâtre bani moni ce n'est nelio neti maramba ya théâtre o zana ba doute dans vraiment par rapport nebo elo maramba musique té parce que yebi maramba musique makas moni donc déjà la chaîne ya si la bisalu bekam azoutsa ba film na kitoko ba ta poto balingara nini c'est là bon excuse en tout cas excusez moi vraiment na ko point dans jean so ni bata poto balinga nini bien ba fanatique kaka c'est là bon musala avec malam bien OK soko sa musala no ya malam ba rolinga puis la rapidité faisalaka vous comprenez ba tu musu bon ma chaîne na bon pourquoi à ce théâtre ba bi chaîne les chaînes à théâtre lelo à ce premier épisode après une semaine à ce deuxième épisode il allait oh ba tu na balingaka l'air au titre bon premier na tongo deuxième na tana poko skoyo nangana sa bande ngona biso lem so mo na ra théâtre ba leki na TV ba CP mais pour y na TV tu as ba difficulté to kutana na technique omoni monter voilà de la basso mo na courir kei bo ke luka courant ya mo na lem so ezo mo retard tout ça qui premier épisode même sous lelo moi lobby na pourquoi bel lobby wana to ça deuxième épisode pour ya rapna faute na bisoté mais sikoyo tellement ma chaîne on peut comme belé yo sont en retard bakeke tala ya Barcelone kuna batel que Barcelone boki da zu ato buzoba deuxième saison d'ailleurs que Barcelone pas à rapidité au ça bon qui va Barcelone batali pas yo ce que c'est la film maintenant le premier épisode ah bon c'est la bonne suite muso roya tali non continuité à longwe omoni yo ça là qui ba bosana omoni soko sa musana ou bien net ici la biselo sa musana bien ba théâtre ne soit bien et puis ils ont respecté casting et là on me souba d'abord ça na yangwana les films ils ont casting parce que histoire ma base a raté si ça histoire ya ma base a raté mais bactère ma bena actrice ma bende basala OK vous comprenez si. Donc respecter casting na yo na place yo on note au mari on t'a dit Omar yo li ngambongo bena benga mwana biso mwana moba ya osala abomé j'ai l'allé donc dépasser mbongo na yo parce que musala esa nini ezala bien donc so à respecter casting na histoire n'est bien bat bossa nini ba oya et likambolobi ya makambo représenter oui to monango mais tellement ezala on peut na mokonzité YouTube ango tout ça ko boni mutauti ndeka ndako ya saini na yamba na sala mais yo Cynthia di moins o yebi place yo uti on comprend on présenter avec la règle omoni na omona va ko to ba émission ozo calculer à kitso couleur boy et puis les deux ça on na ozana profil on ngako ba makambo na sani na bi na ngote mais yo za o yebi on passe zo déjà quelque part place yo uti parce que ngana to ndeng mote omoni ngana to ndeng mote yo izako yebi pena copa on peut isa cop non comprendre donc différence ka yangwa merci to ke na suka boni sangwa maswa kuna moni deux personnes bazui bambasu bambasu on eza solo eza ndenge nini théâtre on dirait comme banga espace na bino hein ouais ngana mbya ilo mo na makofi to bunda mingyo to ko bunda nanzo to telelele soit coulé papa ma soit cou en tout cas bonne guérison de ma part mon frère et il a les qui à peine d'autres en a fait sa pyro si bitman ayoka soit coulé à kotinda ku que ça n'a pas si fort mais ndi balobaka toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet et puis bamba soane tu es bien au Cynthia so on a problème à moto et quand on n'est pas sur le local
mais so yeka dendi nango c'est que on a problème monter pour na profiter pe ndeko na Fanny Massoudi FM bonne guérison déco pour yé pe to zagi na fête OK ya Pierrot et puis to zagi na matanga ba broli mais na yo yoka na yo mona na TV qui Fanny Massoudi bataki mbaso en tout cas ndeka to ba ndenge yaki ndenge pe kei do bazana ba innocent omoni et na bato yo bozo tsela ba bozo bokela ba mbasu soki obwakeli Fanny Massoudi mbasu eko po orozwa nini so obwakeli maswa kumbasu okozwa nini et puis ndeto ozoyo ko ba comédien oba bo tout ça non tout ça non ba comédien soki ezaki ba comédien mo obwakela ba ninga na mi ba comédien mbasu omende to ça na solo ode parce que maswa ku a organiser ba film on comprend abenga excuse abenga baleki nete maswa ku so asali film abenga ba ta famille nete abenga ba biso ba comédien to ya retourner de même na Fanny Massoudi na ba film Fanny so okei afuta rapé kitoko de OK au jouer kitoko sikoyo so biso ba comédien to mo combattre bande ko na so ba comédien pour le bané ba benga biso c'est ça moi te to bo mana biso moni mais sikoyo elo mo pe susu avant to ya to juger l'aime sous batu ki o ba comédien banani na tala pe marche na ngai ndenge ni la loi tambola la loi tambola ndenge nini makamni la loi sala kan dehors ya théâtre zoko moi ni sone ko landa pe ngai donc ce n'est pas dit que na kizemba la moko place mobo en tout cas ça la bien té ils ont initié même biso na ba fanatique na biso ah bango kaka boy déjà ba fanatique vraiment ba biso to mo chité to mo koya or biso za rapport na ba fanatique donc muto ayebi ka sala ki bongo en tout cas botika ezama be okota ndeko nonda ko po ozwani vraiment attends dehors à théâtre attends na kata théâtre botika yango ezama be ezama et puis bonne guérison na ndeko na mibale maswa kuna Fanny Massoudi merci la lutte comme na souka en tout cas intervention de Zaki Kitoko na que prochainement to kena osusu l'audience osusu on va cette session on va lundi et merci beaucoup na bandeko tout oyo bozwaki tana bino yolanda biso na Cynthia Kapashi. Et merci beaucoup Nzambe apambola bino et puis merci na yo Cynthia Kapashi na ndenge otika ngate il y a des fois sogelo ezali obenga nga et obenga ngate pona leki batutu na mayele mais obenga nga parce que yebi considération opesa la lou place ni to outi botebele na ya Charline Nongi mon président mobala Justine Mata la patronne ba mbote no yangwana ba mbote na mon boss RK Muchanga Champions League ya Naomi Barcelone maman na barque na peso bambote maman Titi Kifwani li passe ya maman Mimi Soa Mila Suarez na peso bambote pese na papa Blaise Dede Makia di mbote bambote bele na papa Titi de Bundes babi bon séjour na kata Kinshasa bambote no yangwana bambote bele na tonton Babachi l'homme au grand cœur vena bwa ki ogaga po na longoli na kaka parce que na mna tsape ki leki na robwa na ngape TV mais ozaya babi famille etika la famille et tonton Babachi, il y a Charlène Makanda, elle a pêché au Bambote. Et puis, babi, tous la son mon réseau bima single réseau Makalatawa. Il y a Chouchou Miyake, babi des pigeons. Tous les ont consommé babi souka na bachez wana et courage et aussi mbandeko na ngai. Bambote na ba fanatique tout bolinganga, Yannick Makia des multimillionnaires Njiloa, Clave Malé ba Grand Jogo. Elmara, babi Elmara fi moi à Paris, à moi lèvres collées boy. Abi ve boranga bongo lèvres collées, lèvres bonga na batu. Bambote yangona Josi Aker, moi ça côté à Laurent Pose mis sous Gillette, les ka Francine na Toulouse mère doublé, bambote yangona, bambote na batu tout, maman nanga papa nanga ba famille. Ba bose belé, maman Fifi Lokula na Bobini, maman Annie, maman na Ade, bambote no yangona, bambote belé na maman Fadi Lumwamu na kati ya New York. Vous continuez toujours à soutenir numéro de contact plus 243 89 688 2000 89 688 2000 Yahweh ma banza na carte Istanbul premier citoyen d'Istanbul Yahweh ma banza Lina qui artiste bana Turquie bientôt Lalou Azoya wana bana Dubaï Mabeya bientôt nazoya Dubaï Mabeya donc merci na Cynthia merci l'équipe Bobimba ya Kapashi TV merci après émission oh déjà
ndako kozoma déjà ba koto po olongwa kuna ah mais oui Cynthia Kapashi Cynthia Kapashi c'est langa poa Cynthia Kapashi déjà mon na lobby boy déjà yo moko mona ka ba soutien et ça ngapena bien respect ah mais oui yo ko te ke kenda ke te oboma ko to moto voilà Kapashi tiana c'est tout voilà kotana na ba voilà yo yebi yo moko zo soigner nga on ba tika bango na carré dans voilà wana batina yo na bossa maman Arlette Matoko de London Arlette Matoko de London merci beaucoup tenir ngona ya na njili kitoko merci beaucoup na bien Cynthia dans ce langue donc obligé numéro la lui ngona isa wana zana to tiango merci au balandi biso on reçoit les gens intelligents et plus réfléchis en tout cas toza pour ba tout hein d'abi que sur la loi ayebo bon ko déranger au Kapashi au monitor ça là effort tous la bino pena mort comme on pour na ba so kala na sikana bango ba chef na tout ça la évolution parce que ba on peut pas comment lelo to bandaka na bango pe boue ba on peut pas lelo pe o ba to bandaka na bango boue donc ba minimiser tout est importance dans mon chose qui on a Kapashi télévision merci d'abord au balandi biso bo s'abonner massivement bo aimer bo partager l'émission na biso pour l'autre ce qui voilà merci bye. Cassie Boutique vous propose un large choix de vêtements et accessoires de mode très tendance pour vos différentes occasions telles que mariage, soirée de gala, anniversaire ou encore pour vos rendez-vous d'affaires. Vous êtes intéressé par nos articles ou vous désirez passer commande? Contactez-nous en nous écrivant tout simplement sur nos différentes pages Instagram, Facebook ou bien plus encore en nous envoyant un mail sur cassiboutique@gmail.com. Tentez votre chance en devenant résident au pays de l'oncle Sam, en participant à la loterie Visa 2022 au cybercafé Big Dream, situé au croisement des avenues Itaga et Croix-Rouge, dans la commune de Barumbu, non loin du marché Kabambaré. Au cybercafé Big Dream, il y a toute une équipe de professionnels capables de vous aider à participer à cette loterie avec de cadrage professionnel répondant aux normes des États-Unis d'Amérique. Ici, la prise en charge est assurée pour les sélectionnés. Un travail de qualité à un coût réduit sans concurrent. Venez nombreux tenter votre chance. Débutée depuis le 7 octobre, la loterie prendra fin le 10 novembre 2020. Hâtez-vous. Ouvert chaque jour de la semaine, déjà vers 7 h du matin jusqu'aux heures tardives de la nuit. Cybercafé Big Dream est expérimenté dans la loterie. Une opportunité à ne pas manquer. Kapage TV. Kapage TV.